bino muto mesana kolanda ngai tika te loboko na nzambe esimba bino partout bozali. Bandeko nasalaki voyage ya muke comme boyebi que je suis un pasteur missionnaire na cadre ya mission ngai ya nzambe na bimaki muke. Alors nautaki kozonga lelo kobima na bimaki nasalaki kamwa erreur na bosanaki écharpe. Alors malili oyo ezalaki ba dimanche lundi wana ebetayenga muke e pesinga ebebisi penza kama makambo na muke neti barime. Alors na opesa bino nouvelle moko awawa soki na moni vraiment ke na okokati na suka na continue yango soki vraiment na okokate po ekoderange nga wana ozala obligé na kata yango. Bandeko na yoki message moko eza na kini kuna ke là rien ne va. Masasi eza kobetama na niveau ya Kinshasa na Gombe na Banamura. Mais na ki nata ko vérifier ngote parce na ina préoccupation mususu ya bana nzambe o ba makai ngai. Mais juste étant na otala na occupé susu nani ndeko o ya biso nani Boketu azo lobilango aza ko confirmer ngo. Alonga atake musala na nzambe na confirmer alikampa mpambate. Pour na confirmer malgré na yoki yango mais fona zala suna source moko mutu nga moko asir soki ya confirmer ngape na confirmer mais soki na confirmer yango lelo et puis lo beza ndengo na te ezamala muté. Bande ko ngai na yebisaki bino boye na tango flama soki mukongo atelemi flama abangaka pa yebike ya di sérieux tango kimbango atelemaka mundela zaka na kimia te yango no mone créer ka ba problème. Na 47 tango mbuta Joseph Kasavubu abandai koloba les droits des premiers occupants, cela signifie que azo banda ko senga des indépendances ba mindele ba ina kimia pe susté. C'est pour ça na ibisa bino ke boza bande ko ngai mais tango mukongo atelemi ba lobela likambo ndeko nanga ya di sérieux. J'étais le premier pasteur on a tellement pendant le baquet Martin Fayulu aza ya nzambe avant même bac de Genève o balandaka ngai bayebi. C'est pour cela bande ko na ibisa bino tout le temps que soko kuta na chance au travail vidéo na ngai tala na gauche pardon na droite ou bien na gauche mais je crois na droite au mona pa iba komi s'abonner ndeko na kosenga na yo ocha loboko pona o s'abonner po un jour o bana ko talaka ba vidéo na ngai même kala ona lobela makamamboka. Bande ko na ngai mosala na nzambe alobaka jamais ki naza naître. Mosala na nzambe ki ne toujours côté vérité ali. Côté ba personne vulnérable baza ko mona pasi. Et pas mosala na nzambe alokendeke. Mosala na nzambe alobaka jamais ki naza naître te. Akendeke et pas bana ya mboka baza ko mona pasi. Bande ko na ngai na ba vidéo na ngakala na yebisa bino ke l'homme politique de Kabila c'est Kamere. Na ma vidéo kala ba bino ernyoso le plus dangereux na mboka na biso eza Kamere. Mais bandeko eza pasi po na batu bandima. Mais bandeko ngaza pasteur mu Congo naza mona mukete. Soko moninga naza ko insister na likambo attaque mosala na nzambe ndeko fo zo ngo sérieux. Na lobaki na bino mikolo leki ke nani Chilombo akotikalaka kosala na kimia te na pasteur mu Congo. Akotikalaka kozala na kimia te. Akosala mosala wana na kimia te po ayibi. Po makila ya peuple congolais o esopani depuis l'arrivée ya Kanambe ti lelo eza koganga. Eza koganga. Nous avons combattu pendant plus de 17 ans. Nous avons lutté pendant plus de 17 ans. Pour tous les résultats oyote. Donc, dans le moment où Kabila a moni eloko eza susute, Chilombo telemi pour lancer la barrière. Ndeko nanga na yebite so yoko convaincre nga pour balanga ki mulu baza congolais, na yebite so ko convaincre nga. Je vous ai dit et je le répète sans arrêt que tant que nous serions avec les Baluba, rien ne marchera. Oyo alinko yokanga ayokanga. Oyo alinko yokanga te bon eza droit na ye.
Mais tant que nous serions avec les Balouba, ensemble avec les traîtres, rien ne marchera. Le lot toyoki ke masasi zobeta na Kisasa. Baserikle ndaku ya Chilombo. Ndeko nanga. Est-ce que peut-être fozala mwana muke pour ça le dessin? Quelqu'un qui est venu pour balkaniser et exterminer les Congolais. Na dernière minute, tant que nous avons comme partenaire na yo, je rends hommage à Kabila. Bandeko nangai, attends que Moutango sa liboma, attends que Moutango atangate, mais pas jusqu'à ce point. Si on est dans une banayon de konanga na minute oyo, le fait que Chilombo a accepté à sala biloko oyo, payer ce pays. Donc, pas seulement a détruit le pays, pas il a trahi, mais pays et pays. Donc, les loyo, il faut que nous bunda 10 ans pour na batuwa na bakende, après baroya sous 10 ans, 20 ans. Mais sili, ndeko et sili, baluba, bon continuer ko finga biso. Baluba, bon continuer ko tchaba commentaire. Toko mesana, biso nyos toko mesana bandeko nangai. Tukuni atabino, bojila. Bazako ni atabino. Bazako ni atabino bandeko nangai. Boko mona ndenge boko sukela. Na pasteur mu Congo, je l'ai dit et je le répète. Boko mona ndenge boko sukela. Boko kanga minoko. Soki kuna ba bengani bino, boye baka déjà ke boza so ba Congolais te. Parce que tu éviter sukuna na ba bino. Pona ba province oya biso boko tika yango. Soki ba bengani bino Chilombo, tozela bino. Na ba province nyonso oyo mulu bazali akozala obligé ya kozonga na bakwanga. Partout oyali bokozala obligé ya kozonga na bakwanga. Oyo boza na Bakongo bo se préparera déjà. Oyo boza na Bakongo bo se préparera déjà. Babomaki bato abondu ya Congo na Congo central. C'est le moment to revendiquer ba droit wana. Bino boke bosali barrière. Et bon bo vanda pa na biso na Bakongo po pesa ba Congo mentalité mabe. Po pesa bango mauvais comportement. Bo pesa bolingi bango be bazala ba traître. Eko simba kate bandeko mutu na mutu akozonga na mboka na ye ndenge na tuzalaka na nukala mutu na zonga na mboka na ye et le reste boto tala yango. Bandeko na ngai vraiment za mawa na pasi mais to sani et puis jour tiro la sinaki ba corona ba filmaki na ba video nyoso kana bazala ba video tout o tiro la fukamaki o ya sinaki ba cor bana ba video na ye tout Chilolo o Sambwe Félix Tshisekedi Chilolo o Sambwe peuple congolais kande na baki na bino batiaki moto na bango Chilolo lokola tosi bamibeko na bango te na kumisi nzambe o balobi mbwa Chilolo ale bazoka makasi oyo babazokoto banolia na Kisasa wana yango mona beleli bino bana Kisasa nayebi ke masasi ezobeta na Gombe bobenga bandeko tu oyo baza na Gombe bakoyebisa bino na moma oyo masasi eza kobetama koto eke nosukela toyebi te bana mura bazalaka basoda ya Kanambe mpe moto adirijaka bango John Nyumbi oyo asala masakre na buda du Congo oyo aboma Floribert Chebeya c'est lui moto azoremplace Félix Tshilombo tokumisi nzambe mpo tokende na soulèvement populaire bandeko ya Lamuka ba Martin Fayulu ba Jean-Pierre Bemba ba Mbusa Nyamwisi ba Mosito ba Matungulu ba Moïse Katumbi boye ba yango ke na moma oyo masasi ezobetama na Kisasa moto azoremplace Tshilolo ezali John Nyumbi général John Nyumbi o criminel o exterminer peuple congolais Chilolo kotika te imozwa kaka pouvoir wana tala place omemi mboka lelo omemi mboka na kufa bandoki oyo famille ya Tshisekedi bandoki bandeko nokoli peuple congolais mbula na mbula bomonisi peuple congolais passe peuple
bino te famille Chilolo. Peuple congolais baza esclave te. Peuple congolais beaucoup monisa bato bazo kufa partout na bakazai na kisasa bato bazo kufa po. Bandeko, je crois que boyoki ndeko na biso mobundula mboka ndenge ye a préciser yango. Effectivement, bana mura bazo beta masasi na niveau ya Gombe kuna bana mura ba armée ya Kabila. Ndeko na ngai bandanga na botama pour la première fois na mona batu bazanga intelligence ni sagesse. Donc soko tali ndenge ba bandaki likamu na bango ba réfléchir ba bino papa oyo futo boma ye nanu soki to bomi ye parce que ye busoto yo buzoba oyo même alinga bongo me kolinga ngote. Alors mwana na ye atanga te. Mais soki papa on a sa envie tozu mwana na ye ekozala faux akolinga te. To kitsana papa papa so akiti tokozwa mwana. Alors tango bakiti papa bazui mwana balobi soki tozwi ebemba papa zonga eza mabe vome totika ebemba papa evandaka kuna comme ça tobanda kobattre ke non so tosali boye ebemba papa kozala boye so tosali boye tokosala boye mpona bemba papa akondima. Ndeko, c'est vrai que les Bantous ne sont pas intelligents. Batuti ba mayele. Ndeko nyonso batuti bazo sala bazo eba déjà ke ndenge to tie boye. Soka sali faut pas kimi akosala déclaration pas boye to sala ba mo boye. Soki ba ngolo ba boye biso sala déjà boye. Ba plat caché eza ya ndenge na ndenge. Mais ce que le peuple congolais plat caché ezaté. Peuple congolais baza toujours divisé tilelo. Ba so baza la muka, ba so baza la muka te ba bomba pas quelque part, ba so baza boye. Alors une maison divisée contre elle-même, cette maison court à sa perte. Donc, tu donc, abandi ko comprendre na retard. Talani basaliye. Bazui batu ya ba député na ba corrompre bango ba na Sénat. Et tant ba na Sénat, ti lo mongo lo banini. O te fo ba élection ba bandira ba bon problème ate. Si tu as une élection, tu as une présidentielle passée. Fayou tu as gagné. Tu as gagné, mais Fayou tu as gagné. Voilà peut-être tu as gagné. Ndeko Asuki. Chilombo a signé un document moko. Oyo jour ba ko lakisa binongo boko simba mi tout. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant là-bas? Soki mokonzi moko aye. Caméra juillet. Pas Kabila, soit son mokozi a été, mais s'il faut traiter un dossier est outil dans Boka Bapaya pour la vente de minéraux, caméra zuango a qui n'a pas ya Kanambe. Kanambe bayoka ni po babino bo signer Yé a signé directeur du cabinet et président. Siko, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la peine Chilombo amona ba dossier. Le coup là directeur du cabinet président. Ce qui dossier yé, kuna ba traité a signé EKI. Donc, na mikolo koya, Chilombo a comprendre te, ba dossier oyo ba signé tango ya sa président, abandoko kamwa yango. Ah, ndeko komo kozana kizo batina niveau wana koma. Donc, dossier ba traité. Comment ça se fait que le président est sur place, mais moutazo signé ba document ya présidence, eza kamere. Caméra a droit de signer si le président est absent. Alors, ce qui est président est absent, Caméra a signé par exemple le président PO ou alors directeur du cabinet SLI. Mais tu l'as mosco biloko wana aye bien monté parce que a travaillé nulle part. Et tatanzambe mboka ngwata isa ba zobadi. Motu banda botama a travaillé aye bité PO et ngolo bani aye bien monté. Et vous, les Balouba, vous applaudissez cet homme? Ah, pas de cosa bawa. Tango sikoyo, babomi papa. Bah, mais yé to zoyer, mais to ça nini? Il faut te sobisser dans diplôme. Bah que, bah sobisser diplôme. Tango bah sobisser diplôme, boum, ça la CV na, to ça la CV, bah ça CV. Bah mais non, to kangaro sikote, mais faut à côté ça mon nano. Tu le bois à côté encore boba, bois.
Ba signaler ba journaliste nyonso balobaki Tshilombo un acheteur de diplôme. Bande kunangai. Tala ndenge zokende. Alors sikoyo oli ba invalider ye, ba boy ko invalider ye, ba invalider ba tumususu ye ba valider ye. Donc jusque là ba lo comprendre kati. Attends la gaye. Jusque là ba lo ba so comprendre kati. Tala chemin ndenge zali. Balongo na ye wana balobi tokende na lamuka. Kamere pe la lamuka. Tshilombo pe na lamuka. Kamere lobi mutako ko trahir mutute. Toko trahir te. Ani kamere lobi na Tshilomba, lobi na Kikongo, lobi na Kiswahili, lobi na français. Balobi dis donc. Mais mutute kamere est-ce que ko sa mutute nga? Kamere. Est-ce que kamere ko sa nani Madidi Fayulu? Et ko sala mati biloko de ngona. Baye koyeba ke ndeko na ngai na vie soko zali mandian o perdre personnalité na yo. Ndeko bizo na ndanga ngai ko zalaka mandian na vie te ndeko na nga ezelo kwa soni sala na mutoki na yo. Ki mandicité yango zomo na baluba bango nyonso ba mandia bazo ko landa tokende. Batu bana bake kuna. Kaka baluba mutoki kuna elubila biloko te. Ndeko na ngai après wana siko ba Genève. Or que na Genève ngana sina bondi laki keza Martin. Ba komi kuna nzambe a confondre bango nyonso na ba fayu na ba nani ba oyo nani Tshilombo na ba kamere ba confondre bango na nzambe. Ba bité so to délivrer mboka eza Martin Fayulu. Yepe a voté nani Martin Fayulu. Ba yebi kaza so ba yebi kaza mayelete. Ba bidi ko sa ba onke base. Ba ke base robina na retirer signature nanga. Na bato yo baza su ba voyou o su wangacha su ba nani aux États-Unis retiré signature na office na peso 48 retiré boko kanga minoko kalate na passer na Congo na zo bomba na binote na zo bomba bino clairement bande kunangai a retiré yango. Sikoyo qu'est-ce qui s'est passé azo kende ba élection azui kamere nani directeur de campagne bozo comprendre kakate kamere oya komaka papier ke mukanda ke je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Kamera sali mingi na pona Kabila azo continuer comme ça balu bazo comprendre kate et tata nzambe oui bikisa mawa oui biko na bino nga soza muluba quel que soit tes diplômes hein quel que soit tes diplômes nazo mona yo nul hein parce que moi na muka mkongo azo comprendre mieux que un tata ya muluba bana kina mike bazo comprendre mieux que un tata ya muluba mais c'est pas possible ça. Alors babi na base tango ba congolais ba ko ba moni ya caméra directeur ya campagne allez to voter pe sous yoté ba Congo 100% Fayulu ngaza mu Congo ngai na za mu Congo 100% Fayulu côté nyonso alors siko yo Tshilombo banani ba voter yo et to ba lu ba na comprendre binoté Tshilombo azo tambola na caméra est-ce que congolais ko voter ye au moins faut zaka muluba. Ndeko na ngai bandeko na ngai tozana batu te baluba baza ba traître moko ba mitema mabe do muluba za muto mutema mabe to bato nyonso funa ba kufi na mboka na biso bino moko na kosala ki camarade na kamere na batu na ye mais boza mitema bandeko na ngai boza mitema baluba ngati na kite mokili oyo jamais na kozwa camarade ya muluba. Jamais ngai moi c'est muluba tokozana boto so na biso na yo. Nzani Jésus a repris Satan te. Nzambe a repris Satan jamais. Jamais. Bande ko ngai. Sikoyo bauti ko gangila ye. Oh yo kene na Kenya tala ba mosali soni kuna. Alo yo to ba ndoke yo fanda ko biso to salaka. Ça c'est caméra mtalo ba na ye. O to sala soni na Kenya. Alors comme il m'appelle sousté. Makaba mboka okipakate parce que otangate oyo sasu bairero wana tikilanga ba charge nyonso wana mbongo azo contrôler ngote ayebité azo wana azo travailler na gouvernement ya Kabila ndeko nanga bomona na mboka nini pardon président Bailirie plus de 100 jours à travailler non plus d'une semaine à travailler dans le gouvernement ya Gouta bomona pas mais les baluba ne comprennent pas. Oh armée ya Kabila
police ya Kabila, justice ya Kabila, pa ya mbongo ya Kabila, bazui 2,300,000 ba PCA. Babi na edi, occupe-toi pour na kobongisa ndenge nzoto papa ne goya. Donc bazoi kaka na kamba nzoto papa na ye. Ba PCA 2,300,000 et bimi na kesa l'état. Ba travaux ya bandi na ngose bandai suna kasai po e ya na Kinshasa. Tala pa ba ko banda misala. Ali yesu ko ya CPD. Ah papa nanga azoya pokuda ye. Mais wana za mboka na yo, na mboka na yo. Bazo pesa ba ordre ya boye. Pone lengi ya nini? Ah, Chilombo, aza critiqué na monde entier. Bazo mona Chilombo, pas seulement Chilombo, et les Baluba. Les Baluba, bazo tika Chilombo, qui no kufa nete loko pamba. Bandeko, Baluba. Pasteur Mkongo Mutazoloba. Pasteur Mkongo Mutazoloba. Boko mona ndenge gosuki la Chilombo. Boko, akotika laka kozana kimia te. Makila ya ba Congo ekufa, bako landaye partout. Makila ya ba Congo o bakufa bazo landaye partout. Avant le ba batu mususu na bino na ba Congo. Ponga za Mkongo. Akotika laka kozala na kimia te. Kimia akozala nango jamais. To ebite lelo yo. Kule te bazo sala ye. Soki na tongo akolamuka, to akozala, to bakosala nini, to ebite. Mais na minute yo ngazo bana bino, toza na 2h30, toza disons nuit ya vendredi, tozo kene samedi, toza siko 2h25, 27. Donc na yebisi binoko, ndeko na ngai eza mawa. Eza mawa. Donc na yebite sona ko luka eloko ni na tila bino, mais en tout cas les Baluba bazo comprendre te, nga bana ozo Baluba batu moko ya mayele. Mais là ndeko eza mawa. Eza mawa. Te okana eloko so ba ngol bani. Baza ba partenaire na FCC. Bandi kona ba député wana. Mais wani ça par rapport à qui partenaire na FCC bango bazo réclamer comme est-ce que ba député bango bazaki corrompu ba lié mbonga bato FCC. Ngana lobby FCC. Na Chilombo. Chilombo mo zano na FCC. Bandeko ozolo ba wana muluba, ozolo basiko muluba. Ba te ko signer encore wa bango no so komi mutu moko autorité morale na bango Kabila. Et bongo siko baza ko incriminer bango. Ba voter ka batu na bango. Ba voter ka batu na bango ezati ko ba corrompre bango. Ebwe ba voter nde batu na bango. Mais là Chilombo yeli Kabila mateli na mukongo nga mateli wana. Biso to vana ka tukani mabuku to mona kaka bébé Gourma amemi Kabila na mukongo batambola na Congo Congo ya bango mibale. Mais aza président république ba de ba so ba remarque non ba mamo zo bimisa ba bébé Gourma là eza vraiment propriétaire ya zo kende ko travailler pour l'intérêt ya yé na Kabila to benge nani bo benge président non ba zo benge déjà bébé Gourma mo franchement bana betuka to nani bukalenga to mwana eno Chilombo u travailler ba molela mo joni kumpala kwa Kabila azana kota okindi te batile baisi mwana ngazana batile mande bushwa na ke oleka ati banda awa suka kutuyu banda awa suka kutuyu kutu so lingo sala ngafo Kabila na loba mwana ya maboti sekedi abota nde Chilombo wana ya mabe vuma ya mabe oya sali soni ya Tshisekedi yona Chilombo yo kanisini mais Tshisekedi ndenge ni de loi sana kata pouvoir quand même monde qui na molimo Tshisekedi de zo pe mana kimia n'est-ce pas soki milimo bato yo bakufa vraiment ebimaka elo bata une seconde ngo mona misho Tshisekedi place za ndenge vimbi ya na kolela makamu mwana ya sali bandeko o wana buto yoka lobby eza bongo muluba ka muluba oyo aza ko meka ko comprendre c'est un jeune akbotami na Kinshasa akona Kinshasa a comprendre mais surtout baluba o babotama na mboka o batondia en Europe bandeko eza mawa Basi, basi mwasi balungule bilamba, balungule bilamba, bachie bambeli.
Batu bakufa na Congo. Batu bakufa milimo nyonso. Yaba bakufa nako bena ya kuna milito. Nako na kila mabe. Nako na kila mabe. Biblia ya ngoyo. Biblia oyo. Kadila yokanga. Mende. Nako na kilo mabe. En tant que bishop. Je stoppe ta vie. Je stoppe ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Biblia ya ngoyo. Bandeko na ngai o wana boyoki mutu moko azalaki neti liboma azalaki na poto awa babengaki Tchatumba azakomaki atravailla te banda pe babota ye après asalisaki église esimbi te ase retrouvé na hôpital na AVC mikolo euti oleka ndima ikazaki na nganga. Alors ntango boyoki wana ntango azolakela Kabila mabe ntango azolakela Kabila mabe na bani boyoki ndenge azoloba wana. Alors lelo nazoloyoka aza na Kinshasa aki ko rejoindre Fashi po lelo yo Kabila oyo ye abandaki ko menacer na besprit na ye ya mabe. Lelo Kabila komi muluba ake na Kinshasa kuna bandeko na ngai. Alors bokoyoka kamwa séquence moko su ya muke oyo ye moko alobaka ya mwana komona ke muluba baza bato te contradiction na contradiction. Bandeko boyoki ndenge azoloba alobi yango na bandeko bozo kaka muluba ndinga sanzaka lelo lobi ka mususu lobi lobi ka mususu lobi lobi ka mususu lobi lobi ka mususu azobi aza musana nzambi bozo mona batongo bozo mona lelo kaka yemo kwa zolo bat Félix akozo le président lobi yemo kaka lelo yo alandi kuna alobi ake libela ko vivre na ye. Voilà donc aujourd'hui omoni o elekisiko ezali vol électoral. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut accéder au pouvoir d'une manière irrégulière. Omoni nga kutu élection na kutu naza na confiance na mwata mukete parce que tout monde ndenge elekelaki d'une manière vraiment digne une élection d'un pays dit démocratique. Et puis la vérité à dire ne ba kenda ko négocier en côté. Donc il faut tous à la fanaticité. Et le réseau pour ma peuple congolais ezali fanatisme. Et fanatisme wana ezali na ba branche épelée. Musu ezali fanatisme ethnique. Omoni mususu akopuyika mutu ethnie na ye mutu tribu na ye même azana bakata bere même azo commettre ba faute bazo ko appuyer ye kaka. Omoni donc biso nous autres que c'est Fayoul qui était gagnant mais la manière où ils ont présenté provisoirement il faut tout comprendre un peu mon français. Bandeko oyo aza koloba boyebiye aza muluba. Donc ce qui est provisoire docteur Wapipi aza muluba azoloba vérité avant baya ko contacter. Alors bandeko na ngai Bible lobi na biso na Esaïe 10 malheur au magistrat injuste. Botanga na Esaïe chapitre 10 botanga na Esaïe chapitre 30 na batu oyo balingi liloba bokomona oyo nyonso zoleka na mboka na biso eza na kati ya Bible. Donc
bandeko sa rival esika bafobeza Kinshasa malisho ngayebishi yoko tala na komi na mboka bakoko na ngai elingi moko eza na mboka oyo vraiment nzambe kinke poto pari olingaki mokunda nga na cimetière ya pante na sondoli yango alors bandeko na ngai wana badetente na kati ya kin bango mibale mbala liboso bakoma na kin eza motu moko soit disant abana kokosa bato aki pasteur sa rival et puis oyo bozoyoka wana tia tumba awuti okoma na kisasa mbala liboso amona kisasa yango wana et puis nani mpe atravaya te lokola awa mpe azoka mosala te akotante kuna alobi ake libela mais maloba na bango oyo okanga bango bomona nde bakozonga mbango kala te na pasteur ya mkongo Nous avons pris, imaginez, Fayulu a 65 ans, plus 20 ans. 2019, 2023, Fatih Abedi. De 2023, 2028. Wakini Nikim, les kings, pour récupérer ma solo. Mubadia, Mwangaza, Amidate, Mwangaza Kamere, la femme de lumière. moto abana ba babe pona ba kamera na kabila akomi kulisa bango omoni maluba mandian un fainéant azo comprendre nanu te ako kima na kin to tana ne ozonga bango azo comprendre loko te mandian sikoyo yaza na branche yake mumi ya sika soka bimina